Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde sukisaka masolo, ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambola koko di koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bon début de semaine à votre habile, merci pour vos ébeilles, vos télévision dans pour la colonne d'info Lingala, journal Peuple pour le peuple, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo-Ya clôturaki pour le dimanche 6 août 2023 bah jeu, il y a 9e jeu à francophonie dans le stade de Martyr. Bon là on a résumé, il y a discours il y a chef de l'État et Longo na Naomi Wonda. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a clôturé qui officiellement dimanche 6 août 2023 ba 9e jeu à francophonie au ezala qui organisé et pas ya RDC ezala qui na cérémonie moko ya makasi oyo esangisaki batu ebele na stade de Martyr na maloba na chef de l'État a remercié ki ba délégation oyo ba participa ki na événement pe ba artère nyonso ba travailler ki pour na succès na yango pour na chef de l'État baje oyo ekotika la libela na mémoire ya ba congolais nyonso pe na histoire ya francophonie lokola événement moko ya makasi. Pour le chef de l'État à lobby RDC et Sengeli a profité na récit oyo pe abattre la biloko oyo etongami pour na komema changement na nzela ya ba mécanisme oyo ko sale marqueur bilenge ya RDC ba sala makambu ya minene na nzela ya biloko oyo etongami na ba domaine lokola ya sport ya ba art ya éducation pe bongo na bongo. L'édition des Jeux de la francophonie restera gravée dans la mémoire collective des Congolais et à féliciter tous les athlètes et artistes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et nous ont fait vivre des moments d'émotion intense, de joie. Kaka la masolo etali francophonie wa ke final ya concours ya chant ya 9e jeu ya francophonie et salema ki mokola samedi 5 août 2023 wa pe pai Cameroun nde bazwa ki médaille en or na kati ya compétition aux alaki na 8 pays. Stéphane Skande reportage. Ezalaki 8 pays nde bandongwana ki na final ya concours oyo babengi chant. Tokoki kotanga Canada, Cameroun, Togo, Sénégal, Burkina Faso, Liban, République démocratique du Congo, pe Côte d'Ivoire. Ba livra ki le meilleur na bango
public présent, kasi 3 pays et Sengela qui bazala parmi le 8. République démocratique du Congo, bazala qui éliminé, pe Cameroun de azwaki médaille d'or, Burkina Faso médaille d'argent, pe Côte d'Ivoire de azwaki médaille à bronze. Ezalaki à la fois émotion pour na moko ya artiste musicien, pe esengo pour na public na ye. Bango nyonso 8 pays balivaki masano ya kitoko. Kasi Mobeko esengelaki na ba membre ya jury babimisa kaka les 3 meilleurs ba drapeau ya ba chaque pays gagnant et bimaki expression ya koseka ambiance partage et expérience à la fois. Président national ya jeu ya francophonie azalaki présent pe alatisaki ba champion ba médaille na bango nyonso likanaki kitoko n'esprit ya fair play. De mettre à ma solo et à Seni, premier vice-président, il y a Commission électorale nationale indépendante Seni Mokoussé à Salissa Kimokolo lundi 7 août 2023, journée d'information pour les journalistes sur le contentieux. Il y a une liste de candidatures. C'est le candidat qui dans la salle Abbé Apollinaire Malumalu, Stéphane Skande, Francis Kanzalokoka, héritier Mapindemi. Si Mayamo ya bienvenue et pas ya Madame Seya Patricia rapporteur ya Seni Maloba et Pesamaki et pas d'expert ya Commission électorale nationale indépendante Oyo batala kaba question juridique ezalaki pour la bango question à expliquer liboso ya ba panze sango ba contentieux ya ba liste ya ba candidature ba expert ya Seni ba lingaki nanuke ba journaliste ba comprendre nini ba bengi type ya irrecevabilité. Selon plan sommaire, type il y a irrecevabilité, et ils allaient expliquer 4 éléments oyo, ba candidature irrécevable, ba liste y a ba candidature irrécevable, c'est il y a irrécevabilité dans 60%, pe ba liste y a compétition, ba exemption y a ba frais, y a dépôt, y a ba candidature, nani azali candidat irrécevable, motuna et tunami, ba expert mi ba le ya Seni ba pesaki article 21 y a loi électorale, oyo etalisi boyeke, candidature ezali irrécevable. Soki candidat azali inéligible conformément à l'article 9 P10 y a loi électorale. Natina wana soki candidat atikali kopesa consentement na été par écrit topé lisusu azali à la fois candidat na ebele ba circonscription électorale pour le même scrutin. Topé azali na liste mosusu ya ba parti topé regroupement politique ya même circonscription électorale. Soki candidat azali ko satisfaire te na ba prescrit ya ba article 6-12 alinéa D 18 P20 ya loi électorale oyo. Candidat azali susu irrecevable soki a foutu cautionté oyo ezali exigé. Bexpert balobela ki pe likambo etali ba dossier non conforme, c'est-à-dire article 18 P20 ya loi électorale oyo. Balobela ki lisusu likambo ya se ya recevabilité na to ya 60% à ba liste na compétition. Bienvenue Ilanga, premier vice-président oyo a remplacé qui valablement président de Nikadima azwaki maloba pour na kosala rappel ya oyo déjà Seni basalito batika ki na ba journaliste batu na bango ba question efika ba zone d'ombre ezali si mayager ba question pe réponse ba expert ya premier vice-président ba répondra ki kitoko na satisfaction pe bosenga oyo epesamaki. Dans que président, il y a Union de Patriotes pour la cohésion nationale UPCN, Namokuse Jean-Claude Doumi, il y a Akitaki na centre médical d'Ibois, dans Kanluka, na commune Yangaliema, pour na kopesa don, pe ko futa ba facture ya ba malade. Stéphane Skande, Nadina Sona Mazaki Simanaye. Très déterminé, ya ko satisfaire babas na ye bota la binomoko Jean-Claude Dumbi oyo bana lukunga babenga kasoso ya pembe abetaki makolo na ba membre ya bureau na ye objectif ezalaki kokoma na centre médical d'Ibois kuna na Kanluka précisément na quartier 4 na Lubudi na commune Yangaliema accueil très chaleureux kaka ndenge bozali komona azalaki récit et pas ya médecin directeur ya centre
ministre Dibwa tête à tête et Salemi kaka ndenge ezalaka. Jean-Claude Dumbi azwaki maloba pona kotalisa bango nanu ba objectif ya Union des Patriotes pour la cohésion nationale. Bango bazali ko appuyer bana nyonso ya mboka oyo bazali na ba projet ya kitoko pona développement pona soso ya pembe alingaka alakisa batu kopeshe po yango nde responsabilité oyo tata Nzambe alatisa ye awa na centre médical Dibwa ayaki nanu kopesa bango badon ya ba produit ya première nécessité ya ndenge na ndenge azali kaka kolanda lokolo ya chef de l'État na domaine oyo alingike bana ya mboka basala na santé kitoko asukaki wana te Jean-Claude Dumbi apesaki pe lisusu enveloppe ya malonga oyo efutaki facture ya plus de 10 familles et sengo ezalaki ya kosakana te kaka ndenge bozali komona tala les hommes que le Congo cherche de père et de mère soso ya pembe Jean-Claude Dumbi oyo bana ya quartier Lubudi balobaki désormais moto ya kotika butu moi na losambo ye oyo kendese liboso umela Nzambe apambola yo wana maloba ya ba corps médical ba malade pe ba famille et pa ya soso ya pembe président ya Union des Patriotes pour la cohésion nationale Jean-Claude Dumbi. To sololaki na bandeko na ngai bamemelaki ngai baposa na bino na bureau place na salaka yango nde nalobaki na ya na ba oyo nyonso tu bamemelaki biso tolobi ke toya po ete tobimisa bino bozonga na bandako mpona ba oyo nyonso tozwaki. Mwana mboka Victor Bosoku aza kolengela déjà adhésion massif ya ba structure OEP ye akambaka pona kwakota bongo na Nojeko mingi penza na district ya Funa Edi Mbani Michael Bristoto. Après mobangi na réussite pe succès ya mokwake oyo utaki kozwa mikoleleki na district ya Tchangu lors ya adhésion massive ya ba structure na nyonso na kati ya parti na une nouvelle génération consciente Nojeko na mokuse les leaders des jeunes Victor Bosoku et Kaka oyo bazobenga mikolo yo la machine d'attraction de mobilisation secrétaire exécutif national ya parti en charge ya mobilisation implantation pe recrutement atalisi désormais mando ki na district ya Funa. Talatina jeudi 3 août eleki, Yemoko le fils de Dieu, Victor Bosoku et Kaka, a quitté avec un pacte pe idéologie, awa na commune ya Selembao, objectif ezalaki, kosala ba préparatif ndenge ezalaka kaka, ya prochaine adhésion massive, ya ba structure na Funa na Nojeko. Les amis de Victor Bosoku et Kaka, basalaki mobange na mobilisation, pour na réussite ya masolo oyo, Yemoko Victor Bosoku, très éloquent na ndenge ya defate akubisaki bongo na bango na cadre ya école d'idéologie basala ba erreur ya lobité ya kovote ba candidat ya mapapa ba Paulin Nzombo arapelaki pe que awa na Nojeko na union sacrée baza na candidat semoko na prochaine présidentielle le béton de la République le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tobandaki na Tchangolo bien sikoyo tozali na Funa ya district ya Funa mokolo ya lelo ezali bongo ba fédéraux na ba adjoint na bango ba communaux na ba adjoint na bango et puis ba chef à cellule na ba adjoint na bango ba message ezaka moko ya ko préparer école d'idéologie ndenge tosaki na Tchangu ndenge tozo continuer awa na Funa ya ko ebisa bango lisusu ke candidat na biso pour la élection ma pour la maison en décembre 2023 ezali bongo candidat moko aza na union sacrée za na présidence de la République ezali Félix Antoine Tshisekedi pona mindenge ezali koya na banjé électoraux ba participer ebele ba jeune ba participer na kati mapona mibazala ebele alors et puis ya misatu ya koyebisa bango ete bayeba ke lelo officiellement naza bongo na kati ya parti Nojeko oyo bongo nazali la fonction ya secrétaire national exécutif en charge de la mobilisation, implantation et recrutement. Bokanisi asukaki kaka na masolo Tintin, moto ya batu, maboko pete, papa social, Victor Bosoku et Kaka, apesaki don ya misolo e kuba na 25 bébé o bazalaki na kati ya salle, luyalu, sale buka na tonini, na lokito esengo ya baboti.
La machine d'attraction et de mobilisation, Victor Bosoko et Kaka, parcours normal. C'est à Teliba client Airbus 330 pour n'avoir voyager dans la condition ya kitoko qui nous reportage. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme les lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale mon côté na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Ndeko Charlie Luyeye Mabulu, il y a parti nouvelle dynamique congolais à celle qui la dimanche sur route sur le terrain. Saint-Rita, dans la commune de Monga, la clôture, il y a tournoi à football, il y a des jeunes, il y a commune Oyon. Sima Nadine Asuna Igor Tingi Bazala Kibana. Ya Saint-Rita na commune ya Mongafula et refula ki bato dimanche 6 août 2023 na occasion ya finale ya tournoi ya football kin bomoko oyo ndeko Charlie Luyeye espoir ya Lukunga pe Mongafula a organisa ki nyonso kaka na ba initiative oyo Charlie Luyeye cadre ya NDK azalaka na yango po na ko encadrer bilenge 20 équipes au total ba komisamaki depuis bandeli ya tournoi c'est-à-dire ba quartier nyonso ya commune ya Mongafula bazala ki présent bongo dimanche ndenge kaka balobaka sombele suka ya bisanga ezala kinde mama na finale entre quartier d'Imes na cité Pumbu nyonso esalemaki na présence na yemoko ndeko Charlie Luyeye Mabulu pe ba invité ya ndenge na ndenge na kati na bango to monaki pe présence ya secrétaire général adjoint NDK Mbutazola oyo ayaki ko représenter autorité morale na bango honorable Papi Mantezolo ambiance ezalaki total penaton réglementaire match et soukaki na 0 but partout entre quartier d'Imes na quartier cité Pumbu oyo esengelaki ko kende na séance ya batir obi oyo ezalaki vraiment moulayi kasi na suka quartier d'Imes nde a remporté ki finale ya tournoi oyo ndenge bozali komona nde na suka ndeko Charlie Luyeye aremetaki badon ya ndenge na ndenge lokola ba jeu ya ba mayo ba enveloppe pe ba coupe na ba finaliste pour na ko encourager bango.
parce que ndenge balobaka jeunesse ezali avenir ya lobby. Soki to négliger jeunesse donc lobby ya mboka ezala malamu te. Toujours na sens ya koluka ko encadrer jeunesse nde tozalaka na habitude na chaque grande vacances to organisaka ba tournoi pour ko occuper ba jeunes. Ole batikala na kati ya ba quartier boyebi comme obenda ba makambo mosusu ezanga tina ba mobulu ainsi de suite to comment on préférer to occupera bango pour que bazala quand même na temps ya ko sala makambo mosusu. Bosimba ke encadra munene ya bilenge Charlie Luyeye azali pe candidat na députation nationale na Lukunga pe na provinciale na Mongafula oyo bana nyonso ya Lukunga bazo sepela na vraiment makasi. La maçonnerie religion avec une occasion, il y a 40 ans d'existence, il y a communauté internationale de l'évangéliste CIE Namokouse au Kumba Makabon par révérend apôtre Théophile Bako Bango Bazako organisé conférence monnaie dénommée conférence de réveil et de leader et Kosalema du 7 août au 11 2023 thème Nango ils ont servi au dessein de Dieu dans sa génération. Francis Kanzaloko Nadine Sona ba précision. Na nzambe boyo kelanga eloko oyo na occasion ya ba festivité oyo zo marqué 40 ans ya existence ya communauté internationale de l'évangile CIE en sigle oyo ekamamaka epanda ye moko révérend pasteur Théophile Pelo bazali ko organiser mobange na conférence oyo ba dénommé yango conférence des réveils de leaders Corel na Mokuse oyo ekobanda 17 au 11 août de 8h à 13h na avenue Sandoa numéro 86 na quartier Asosa na commune ya Kasavubu entre ba avenue Shaba pe Asosa et pa yuapi maman na likambo nango ezali servir au destin de Dieu dans sa génération et pa yuapi bazu yango na mokanda ya actes des apôtres chapitre 13 verset 38 kuna nde basali na nzambe bako défilé ya ndenge na ndenge otangi ye moko oti ya milulu révérend pasteur Théophile Pelo docteur Salomon Odeka ya Angola apôtre Alain Bengu ya France révérend Joseph Lava ya États-Unis révérend Isaïe ya Angola révérend Piroge Ngwambo ya Hollande révérend Ribin Sisimbi Mbuta Sadi pe basali na nzambe ya bongo na bongo bokanisi esili nono boyeba ke mokolo ya dimanche 13 août bazana mobange na kiti ya célébration oyo bakosala yango pona gloire ya nzambe ya lola kuna na église Peniel epa ya apôtre Walo Muchenga Malachi oyo ezwami na première rue Limete na avenue Forgeron numéro 1942 référence hôpital HJ bana na nzambe nyonso ya CIE ya bakomine ya capitale nyonso bobengami pona mobange na ba festivité oyo. Congo pour Christ, c'est passé dans mon coup, c'est l'évangéliste international. Jean-Scar Kizamina Kibila, Baza Kolenge, la campagne d'évangélisation, à stade de martyrs, vendredi 18 août au dimanche 20 août 2023. Joseph Ngela, reportage. Aïe! Ndekoya Congo! Est-ce que Soyoki Sango, ya CPC 2023, Congo pour Christ, avec l'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu, Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malam du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga na stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour na mboka, et prière pour na famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère de la puissance
du nom de Jésus-Christ. Oyo ezwami na croisement Capella et chaussée de Kimweza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamu, référence Maître Toro. Ah! Bon à CPC 2023, Ganaku Zangate. Centre de réveil spirituel Nabokambemia, évangéliste Jean-Claude Kabundi Wale Sabango va organiser veille de prière vendredi 11 août. Nadine Nation n'a pas précision. Shalom, shalom, banana Zambé, Zamba Pambola Bino, ezali évangéliste Claude Kabundi Wale Sa. Oui, ezali ministre de défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Na moni biso sikoyo pona voyer sabino que veillez tous ala kinango le 14 juillet na stade des martyrs et salemité cause ezalaki pona francophonie parce que ba travaux ezalaki na kati ya stade pona makambo francophonie kala mingi te aussi là donc tous ali reporter to kosala ngo le 11 août na stade des martyrs kaka ko sala ka veiller tango to zapena ba don la guérison, il miracle, tout ce bon téléphone a limitation, lien, réclamation, maladie incurable, tout ça est 5 ans, tout ça est bon de là, tout ça bika. Ndeko, bandako bozo mona ezana ba problème, ndako bozo mona ekoza na ba tol, mais soko koti na kati ndako, ndeko yeba siko ke mai ezotanga na kati ndako wana. Sata zo travailler makasi na kati bandako, mandako ebele. Yango nde tozana kati esengo tango tozomona bikamo ezana kati ya kosalema e bato bazombongola mitema bazotika bakisi bazotika kindoki bazondima nzambe na kati évangile et puis bazobika tango nazozonga na nsima mwa moke nazomona mwana mwasi moko azali awa nakolakisa bino ye azalaki na maladi ya libumu kovimba ezosala douleur motema ese vimbi eye monene abanda kozelaka liwa eloko nini ekosalema ntango bazokende hôpital docteur alobi ke voilà moyen za susute motema ese vimbi akomi déjà na liwa respiration eza te ayebisi mobali ya mwana mwasi wana ke yo ozela kaka liwa eza kaka moto omibongisa mpona kokunda ye mwana mobali alobi te toza na espoir po bato ya nzambe mpe basambelaka toza serviteur Kabundi Wale Sa akoki mpe kosambela docteur alobi c'est normal bako koyoka malamu mais mpona ka ya boye eza très difficile 95% 99% bakaya boye bakufa kaka soka nde ezalaki libumu efimbaki ezalaki fantôme akotaki na kati ya libumu moto akokufa akotaki na kati ya libumu abandi kosanza mamisunya ya bato biloko akopola munoko azosala diare koto azosanza nzamba abikisaka nzamba asalaka bikamwa mwana mwasi aye kobika tala ndenge akomi motema munene espoir ezalaki te vraiment nzamba Wale Sa asaleli na bikamwa nazosenga na bino boya na kati ya stade des martyrs bokoya na kati ya stade des martyrs nzamba kopangola tokoteya parole de Dieu mpona komatisa Jésus-Christ notre bannière de victoire victoire oyo tokokozwa na kati ya mboka oyo ezaka partir ya Jésus-Christ na ndako na yo kaka partir ya Jésus-Christ mais nzamba asali bato badon bagrâce différent yango nde nazobenga bino boya atoza serviteur de Dieu atozali moto moko na mabongo ebele oyebi lobi na yo te boya na prière na stade des martyrs tosala campagne d'évangélisation na veille de prière wana okomona mpe loboko na nzambe ozalaki ebele mpona kolanda info lingala journal ya peuple mpona peuple osepeleki nango mpesa merci na Igor Ntingi Matomi nazalaki bongo na nsima ya caméra concours rédactionnel Nadine Assona Joseph Willingela Naomi Honda Ruth Kindu Jadine Malembe héritier Mapindemi ya superviseur journal au montage ici maman Kepaya Christian Kengeben pe Fabrice Lundombi ngala minute pisani rendez-vous mokola lobby au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yakanango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango
eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair. Boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ya avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango. Bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango. Surtout mécanisme ya sécurité eza nango. Chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te. USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes. First class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges. Classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.